mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko kuma mukondima atako bapakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta toko kisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi omonaka mingi makambo ya bibale bandoto neza kaka nazali pembeni ya mai naza na kati ebale tozosakana na baninga tozosala boye quelque part Nzambe azolakisa ke puissance oyo ezo maltraite vie na yo ezali bokonzi ya se ya mai bafo miracle o mai na sani mai na kopo ekangama ekweya na sete te Yesu asalaka yango te nga nafandi na mabele na binzambe nakomi na suka zwanga siko na kufa keba na biloko wana ozosala Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. On dit shalom, bonjour et bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui êtes toujours prêts à suivre ces sites, le Nazaréen, TV.com, c'est toujours la princesse de l'Éternel, humble servante de Dieu, la présidente du Parlement Céleste dans cette émission témoignage. Bisika Batu, Bamon le Boko Lanzambe, ba expérimenter Maramna Moïnisa, Tana Beta Miss Pai Païté. Bazong est la princesse pour Awande Bisika Beta Maramana solo, Pena ba preuve à la prière. Aujourd'hui, je pense que vous serez vraiment réellement bénis et vous serez vraiment remplis de joie. Joie énorme, parce que Jésus-Christ revient bientôt, parce que Jésus-Christ est le maître, c'est parce que Jésus-Christ il est tout. Je suis, c'est mon je suis, donc Jésus. Et je rentre rapidement à la régie avant d'annoncer déjà mon invité du jour, Benga Benga Batou, parce que c'est à moi aussi. D'ailleurs, je suis Zanan, les jours et vie. Tous sont à la régie et bon, tous sont à faire ma solange. Ok, là nous sommes déjà de retour sur ces plateaux, lesnazarientv.com. La princesse de l'Éternel a quitté l'île sous Maman Rebecca de Jésus. Maman Rebecca de Jésus. Après 2 ans, sur 5 ans, sur combien d'années évité les Nazarens négocier dans 5 ans, mais il y a tout le monde après 5 ans. Vous avez combien de boules? Donc, je dis shalom, bonjour. Maman. Shalom, shalom ma fille, shalom, shalom. Marie-Beko Lobelanga qui t'a mis dans un sala à battre les Nazaréens. Et ça a mon gars le bâti. Les comata mafuta ya kolota mo kita ya mo komata. Onyokola biso hein. Onyokola bana nzambe o balinga témoignage.
Non, tout le monde va comprendre que quand tu as un kacha musala nzambe ezebele. Musala ezebele, tu as une charge ebele. Nous tout ça quand même pour partager na bango ça sacrifice toujours ça. Pas comprendre que musala est par-ci par-là. Na sipela kimi avant to banda tout ça nzambe. Merci beaucoup to sambela nzambe to bondeli. Nzambe na biso zali na likolo, to tondi yo nzambe na bikamo. Mama nzambe pona mama ukitoko pesi biso na ngonga oyo ya mboto banda opesa sango malamu epa ya bana na yo bayibandimeli lokola mokonzi mpe mobikisi mpe bayibaza na posa koyamba message oyo afeke ebongolisa bango motema. Nzambe na nguya tosengi présence ya molimo mosantu molimo na yo nzambe akamba biso kati na nyonso ebandeli kino suka obengami ozali ebandeli mpe suka ozali alpha na omega. Nzambe na moma ozala na biso lokola Emmanuel le Dieu parmi son peuple. Nzambe molimo na yo nzambe akamba biso kati na nyonso tobengani ya moyibi satana ekende musika bisika bikauki na kombo na Yesu kimeno yingela na kombo na Yesu Masia tobondeli bongo. Amen. Amen. Voilà bolingo na biso na bato France et que ozang c'était zo mata overdose Suisse, Espagne, Canada, Allemagne, Algérie, Bénin, Cameroun, Beni, Bukavu, partout là, Est, Voix, Pibisika, même la RDC, bah tout na pesibino vraiment, ma big salutation et 2 heures tout ça dans le mois de décembre, babonana, maman Rebecca et bonana na yo yango hein. To pesi bango babonana to ebike na suka mbula tozo sisa mbula pe tozo banda mbula sika na succès dans Jésus-Christ. Na Jésus-Christ maman Rebecca tozo nselio micro témoignage bana nzambe na bande to bibisi ko sukaki bango pe ba yimela ko sepelo zo maman mukie sima pour que to pumbwe. Azali ko pesa bana nzambe nyonso ba bonjour ba bonsoir bisika nyonso besoin ba shalom alléluia. Alors na ebike esika tosukaki ya mboto banda lelo tokoko zonga sima muke oyebi ntango ozolanda témoignage oyo kolanda témoignage oyo neti mutu moko ozoyoka masolo te soki olandi yango lokola masolo okodécouvrir mabombami ya monguna mpo na ntina na vie na yo te mpe okoyeba te nini osala mpo bima na kati na makambo yango ozokose retrouve ntango ozolanda témoignage omonake nzambe asala mpo na ntina na mosali na ye oyo lelo soki na yoki makambo pe na saleli onga nazoyoka nga pe na kokangola manga pe na kobikisama. Bien aimé nazo encourager na mutu moko na tongo na lelo koloba ete makambo zo vivre lelo zo mona wana Satan asalango epa na biso peut-être epa na biso epa na ngai nango asalango peut-être koleka na oyo zo mona lelo eloko nga nazo encourager ezali ke ikampi ko elongo na Yesu koyoka liloba na Nzambe kokota na mozindo losambo pe kokuta na basali na Nzambe bazali ya solo puisque ya lukuta ebele bakoteli biso na kati ya sacerdoce lokola ilukuta bakuti selon Matthieu 24 elobaki ba faux prophète pe bakoya na kombo na Yesu kasi bakozala yango te soko kutani na bato aboye oke na kati na libebi mais Nzambe asunga yo okutana na basali na Nzambe ya solo oyo bazotatola Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi Kristo oyo bazwi yango lokola couverture te mais bao baza na Kristo libanda na kati. Alors ntango ozoka makambo molingami luka Nzambe sima koyoka makambo oyo afeke Nzambe afungani nalingi bino mingi yoka makambo Nzambe asala mpona bomoi na nga nalobaki lolenge nini nabimaki na ndako ya mobali oyo kolanda ye mobali nazalaki na mibali mibale wana mobali oyo atiaki nga na ndako na mobali oyo ya molili oyo asalaki na nga mariage ndenge olandi yo moto banda ebandeli chisuka soki okoka parti oyo lukanga okozwa ngai sangisa babiteni nyonso ya témoignage landa afeke esunga yo nabeta kaka mama Rebecca na batémoignage obeti mama Rebecca ozwa banini wana nyonso to donc babien aimé eza eloko moko motuya donc baremarque bacritique na bino ezokoma beta mama Rebecca na le Nazaréen omona batémoignage na ye nyonso mpe oza beni botunaki ye yeyo aza elongo na biso so omoni moto azoleka te 6 mois 7 mois makanisi nokenda toujours na négativité te mama Rebecca yo toza na ye. Merci beaucoup maman. Ok molingami kati na nkolo na ndenge nakendeki kose retrouve na mboka wana ya kolanda mobali mpona koyebaka aza na kati ya pasi bakangi ye esalemi boye nzoka na kati na ye mobali azaki deja na makanisi ne mosusu mpona nini mpo ngai nakei kondimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi eloko wana ya sepelaki nango te yango wana
bien aimé ozo comprendre bien que ce cause na mutu moko il y a zobo ya Yesu ye wana za déjà na esprit antichrist ezo sala musala déjà na kati na ye puisque mutu azobo ya Yesu lokola mukonzi pe mubikisi to yebite akokoma epai ya tata ndenge nyonso oyo aleki na Kristo te lolenge Kristo ye moko alobaki. Alors nakutani na mobali oyo na kati pembeni ya ebale ya mai na mboka wana babengi Nyemba mpona kende na Nunzu. Mobali atikaki nga aponaki kozwa mwasi ayaki na ye wakenda kozwa na religion wana epai wape nake kokota na bonganga ya molili ake kutana na mwasi mosusu azwi ye tokabwani na bango a partir ya ebale ya mai. Yoka ebandeli ya témoignage sorti na nga liboso Satan akomaki kobimisa nga nakendaki kokutana na ye nde sorti ya liboso ezalaki na cimetière, sorti ya mibale ezalaki nde pembeni ya ebale. Nazozonga lisusu mokolo akokabwana na mobali oyo ya bonzoto ya bomoto atikeli nga lisusu pembeni ya ebale. Okoki kozala yo moto ozalaka na problème na vie na yo omonaka mingi makambo ya bibale bandoto neza kaka nazali pembeni ya mai nazali na kati ya ebale tozosakana na baninga tozosala boye quelque part nzambe azolakisa ke puissance oyo ezo maltraite vie na yo ezali bokonzi ya se ya mai yango nde mutu ezo menace yo. Alors naye kose retrouve pembeni ya mai puisque na religion yango esika tokendaki toza kosalela mingi mai toza kosala biloko différent mais mingi ezalaki mai. Molinga mina ke kokende tina mboka na lobaki ya Nyunzu epai wapi nzamba ke ko se manifester na kati nanga na bandi ko prophétiser wenze mubimba batu baye kotonda nazoteya nazo prophétiser nazo prophétiser nyonso wana salamaki nzambe akoko se pesa mutu occasion moko ko utiliser mutu na tawaza na likambo moko ya munene nzamba bakisi nguya na kati ya mutu wana afike a consoler mpe na mboka wana nzamba lukele sika wakwa kofanda kindeko kati na Kriste ozalaka mutu akoluka trouble na batoyo bandimela Yesu lokola yote puisque zana kindeko leki wana te na mboka wana soki na yebanaki ezalaki a cause ya kombo ya Kriste ona teyaki na prophétisaki batu nyonso batiaki ngaka na yebanaki na mboka wana na komaka te nazwaki esika kofanda basana nzambe bazaki na mboka wana mosana nzambe moko ya église ya KDC ayambanga amemanga tina kati ya église na fanda wana na salela nzambe na kati ya mboka wana pendant 6 mois na kati ya mboka wana nde na fandi mobala ye kotinda mukanda na mutu lelo wana ba telefone ezaki na nebimite na kati ya musala nzambe mobala tindi mukanda lobi Yesu wana soki abalaka bato abala yo ubie ba pasteur babala yo nga na zio ya ngai andimi kofanda na église na nga église na ye oya ba cérémonie ona utaki koloba oya kozwa bato na molili komema bango na ba monde ya ba cimetière nde église ya yebisinga ke ya zui mwasi na ya kosamela na église wana yo Yesu abala yo o ba pasteur babala yo bien aimé soki lelo bazoloba kezana ba faux pasteur ba vrai bazali ya nzambe bazali amen ba juste bazali ba yenge bene bazali ba o Christ akoya kozwa tango akoya kozwa église bazali yoka na se retrouver na kati ya musala na nzambe na pota wana na motema ya mobali aye kolongola nga musika abalinga musika makambo ezo sala matango na zolo bawa na mboka moko babengi na kombo Kalemi tolongo siko na Kalemi tokomi kokende vers Nyemba Nyunzu okokende kuna tiba Kongolo okema banzela wana molinga mna se retrouver Kinshasa etikala musika ngana koma kuna ndekote mobala sundola ngai pona ndimeli Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ifale tozala kaka na religion wana pona ye na yaki komona kaza esprit antichrist ezaki na kati na ye pe na lingomba na bango po bango Yesu balinga na Yesu te ezana beglise ebele zotanga Yesu na kombo mais kosalela kombo ya Yesu basalela kombo na Yesu te église ya solo ezali ezotanga kombo na Yesu pe ezosalela kombo na Yesu Christ akufatika kombo na ye na église héritage Christ atikeli biso Saint-Esprit atikeli biso kombo na ye atikeli biso makila na ye lokola elonga pona biso lokola pe kosokola biso pe kopetola biso atikeli biso liloba na ye Yesu atikeli biso babushi te Yesu atikeli biso ba cérémonie ya ba poudre te ba parfum te ba miracle moko ba faux miracle
oba komi na Matthieu chapitre 24 apesi biso bilembo ba faux miracle o mai na sani mai na kopo ekangama ekweya na sete te Yesu asalaka yango te o ba mbongo ebimaka na kati ya basakoshi dans le vide o ba ange bayaka komemelanga biloko te ange amemelaka kaka Eli lipa na musuni na zamba alia nzambe ye moko anokisa mane na likolo ekweyi mpo Israeli balia molingami kati na ngolo na se retrouver naza abandonné na mobali délaissé mpo na nini mpo na kombo na Yesu nga nake kondimela Yesu ya solo peut-être yo mpo ozolanda ozala problème wana ozala mobali yo olingi nzambe mwasi no alingaka nzambe alingaka Yesu te eloko ya liboso tala nano oyeba etandamu ya mwasi wana pourquoi azolinga nzambe te akoko ozala ye moko aza na esprit antichrist se incarne na kati na ye po abanda combattre yo moto ozolinga nzambe ekoko ozala mpe mwasi yango aza na misala ya molili mpo na mosala ya molili balingaka koyoka kombo na Yesu te ekoko ozala mpe eza ye aza na misala ya molili te eza bandemo mpe balati ye po ete azangisi okimia yo tika nzambe bino na ye bokende na enfer pasi nga namonaki ezalaki kaka mpo na ndima ekokende epa na Yesu namoni molili ebele moto azoparetre nga na sabia na ntango ya kolala azoya kobimisa nga nazotambwisa nga moto enkoni o nga nayebi te lelo aparetre na elongi ya mobali na nga lobi aparetre na elongi enkoni lobi asali boye nake koluka basali na nzambe mpo basunga nga na bima na kati ya likambo oyo mobali amoni yango mabe eloko nini biblia ezoloba okani mokili mobimba bozanga bokonzi ya likolo nabondelaki mobali na nga nakende église mpo libala esila te limbisanga tozala naza mwasi na yo mobali alobaki soki olingi kozala mwasi na ngai mpona makambo mibale ubie mpona religion na nga otika Yesu ubie mpona Yesu otika apesi nga 5 minutes ya raisonnement mpe napesa réponse molingami nafanda kimia nalobi nga nalingi Yesu Amen. nalobaki nalingi Yesu malgré bomengo mobali azalaki nango malgré bavoyage ya minene azali kosala nga nasala bavoyage ya minene na maboko ya mobali wana na nsima bakapitali ya bambongo ebele badolare nde mokolo nayebake dolare ezalaka ya ebele moto akolala nango okotanga yango mpe olembi na maboko ya mobali wana me libala ndenge wana yo mpo na Kristo ozoboya koperdre libala moko ya mutu moko boye molango mutu na milangwa mutu na magie ozomona ozokourir kaka derrière ye mpo kaka operdre libala te me nga nandimaki nalobi soki ezali mpo na Kristo soki ezali mpo na Kristo nandimi soki ezali mpo na Kristo nandimi molingami kati na ngolo tala moto oyo aboya mokili mpo na Yesu ezali pana nguba te eza pete te lokola ezalaki pete te na kati ya pasi wana douleur na motema mobali ya boyi atiki kosundola yo na mboka kanisa distance ya Kinshasa na bamboka wana nazoloba lelo eza musika famille musika makambo nyonso musika na se retrouver na zanga moko nesika me naza na maboko kaka ya basali na nzambe na bana na nzambe ya église wana bandimelaki Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. C'est pourquoi famille ya Kikristo ezali famille ya kotia na bango ba relation ya kitoko po biso nyonso toza bana motu moko tokende na vie éternelle. Amen. Natikalaki na maboko ya bato nayebanaki na bango te na ndenga mosusu mais kaka pona kombo ya Kristo bazonga lokola ndeko nalia na mboka wana na mela na mboka wana na lala na mboka wana esengo netike wana eza penza famille na ngali bota na ngai kino mkolo nange kokaki ya kozonga nzamba alobaki na ngai nazonga nayaki kozonga nayaki kozonga nayaki na mboka wana maboko pamba biloko nyonso etikalaki na ndako nga nayebiki nazolandaka mobali na nga nazwa ye tozonga mobali ake kosundola nga na ndako c'est-à-dire na se retrouver naza libanda ya ndako ya libala biloko nyonso tu oyo nakokaki kozwa na kati ya ndako wana libala nyonso etikala na ndako epai wapi mobali na mwasi ya sika bakei kokota kuna bakei korekipere babien wana nyonso nga natikali libanda kaka na elamba nazali nango nazonga kotikala wana lobi natikalaki nga moko te mpo natikalaki na Yesu nga mutu natikalaki na Yesu nazalaki na avantage ke bango bato bakenda korekipere ndako na biloko nyonso ezalaki na kati ya ndako mokolo ya kozonga bana na Nzambe balukaki balobi no mosali oyo tofandaki na eta molai Nzambe asalelaki ye akomi kozonga na bolingo ya kindeko ya famille ya bakristo nazongaki na basaki ya nguba
nazongana basaki ya loso nde biloko bango bakataka basalaka bilanga ya banguba na baloso basoso ya bomoi mafuta mbila biloko basalaka kuna nazwaki yango komanda oyo na profetizaki wana bongo na motema komanda wana azwi mutuka ya basoda baza kobenge na komba komanda Mobutu azwi mutuka ya basoda mosali na Nzambe ifo tozongisa na honneur nakotaki na mboka wana moto ayebinga te mais jour na bimaka na mboka wana bato bazolela bakende kotika ngai na mutuka bazolela bazokoyamba ngai na moni bolingo ya kikristo ya bandeko kati na Yesu ndenge oza wana ozaka na église yo oza mutu moko soki trouble ebimi na église yo ndo ozaka semere ya batrouble na kati ya église bana na Nzambe bayaka na posa kosalela Nzambe yo kaka nde moto otindikaka bango yo moto okreaka baproblème mpona kopoma kaka kondima na bango bazonga na mokili yo tika na okonza na kati ya église keba na biloko wana ozosala makila bato wana ozobimisa na kati ya église Nzambe akosengwa makila bato wana ngai nazotato na mokili oko namoni na vivre esika famille eza te me naza bolingo ya famille ya kikristo namonaki famille ya kikristo eza na famille eleki na kindeko lokola famille ya kikristo te soki ndenge nazoyebiso makambo toza na fin de l'année mokili mobimba esika nyonso kozwa ngai ozaki enemi na motu songolo na mwana na Nzambe na nani nyonso luka obongisa na motu wana Jésus revient bientôt tomikolo Yesu akoya te sima ya koluka ba délivrance oyo sima koyoka ba témoignage oyo Yesu akoya mpona kozwa église yo kanga molingami na se retrouver esika nazalaki mukanda wana ekomeli ngai ya pasi nake namoni pasteur wana l'église nazali kosala apartage akonsole nga mosali na Nzambe abondeli nga Nzambe apesi nga maloba ya kolendisa ngai motema na ngai ezongi na lobi ezali solo eloko nyeko kabola ngai na bolingo na Nzambe malgré makambo nyonso ekomeli nga na longo na mboka wana babengi nyuzu na zongi na mboka Kalemi na honneur na esengo o nazwaki na kati ya libota bana na Nzambe na zongi kino na mboka na Kalemi epai wapi na bimelaki mpona kokende kolanda mobali na nga kozonga na nga na mboka wana molinga mpona nga ezaki petete nakekuta ndako eza deja récupéré pa moninga mwasi biloko nyonso to eza récupéré sauf kaka mwa ndambo ya bilamba na nga moke bakendaki kosundola na église wana mobali wana akendaki komenase pasteur makasi kofinga ye koloba ebele na bapasteur baescro oyebi kaka ndenge bafingaka bapasteur or ke soki bapasteur baescro bazali pasteur oyo baza bayenge beni oyo bazotambola kobanga Nzambe mpe bazali ndenge Nzambe ayebisaki Eli alobi na batami mpo bazoluka koboma ngai pa Jezabel alobi non eza à peu près 700 baoyo bafuka tiali kokufukamela bali te alors soki ozoba makambo basali na Nzambe yebaka ndenge nakoloba bazali na réserve mpe yebake soki ya lukuta bazali mpe ya solo bazali Satana kosala kaka tu azwa mpe ya ye ya lukuta akotisa na monde basali na Nzambe solo afin que réputation ya basali na Nzambe nyonso ebebisama mosala na Nzambe etombe faillite mais esimba te baoyo ya Nzambe tokoyeba bango na misala na bango baoyo ya Satana mpe tokoyebela bango na misala na bango alors molinga mikati na ngolo tango nazongi na mboka wana ezaki petete na kuti ndako ba récupérer nini tututu akeko tika sango na église alobi soki aye asuka kakawa akoma na ndako na ngate po ndako na ngai komi ya mutu mususu mwasi mususu azazwi ndako wana molinga minazongi na makolo atata na ngai nake kofanda ya papa botio na papa na ngai ya molimo na papa na ngai ya molimo nakendai kokoma papa ya mbingai batalisi nga makambo nyonso o mwa bilamba bakendai kobwakela bango ezali elembo ya kolakisa ke so nake kobwaka ata ya moke te o nabwaki eza elembo ya kolakisa ke esili ndako wana aza su na pa ya kokota te molinga mina ye kozonga nafandi na église esika oyo nazobanda koloba su te moko ezolobela sur le désert swahili balobi jangwa na lingala balobi viwe kauka molinga mikanisa kolonga na maboko ya moto grand commerçant homme d'affaires moto azomakisa bavion mikolo nyonso okende bamboka bozonga boye se retrouver komi na église se retrouver na komi na église
basemeki na ngao bazali kolinga nga makasi balandi nga balobi tika kaka makambo na Yesu tika makambo ya ba église mobali na alobi soki otiki biloko wana esika no ezali molingami ezalaki nazaki libosa bashoa mibale napona mobali napona Yesu mobali nango mpe mabe nini nga nasaleli ye mpo kaka nga nandimeli Yesu nde mabe na nga orke Yesu yango nandimelaki nazalaki deja na kati ya liwa yo moto olandi témoignage nyonso kokutana na baesprit mabe kosangana na bango kobotisanga bana c'est-à-dire santé vie na nga yomakola terrain moko ya foot mpo na satana ya bandoki na satana na milimu mabe bo moto aboyi nakimela esika oyo nakokozwa lobiko mobali amoni yango mabe bo quelque part yo nde kokojuge c'est-à-dire mobali wana na bato yango bazali konyokola ngai na milimu wana bazali bazotambola nzela moko ou bien nayebi te yo moto ozolanda nga kojuge yango molingami kobanda mokolo wana kolonga na ndako na yo moko mama mobimba responsable na mobali na yo bozalaka bino mibale nazali mpe na libala bombanda te nga moko kaka tokendaka voyage biso mibale tozongaka bo biso mibale topartageaka bo biso mibale na se retrouver mpo na kondimela Yesu nakomi na kati ya église yango kanisaka bane wana baeglise évolue siko neti surtout biso koto na ba RDC baeglise évolue mikolo kotokoma baeglise abielelo wana ezali kaka baeglise kaka mabele na se église moka ya bongo tout mwa bank kaka ya libaya et surtout kuna penza na ba intérieur kuna ezaki nde somo na tiki ndako na ngai ya monene biloko nyonso na kati na se retrouver na église na fanda na église butu mobimba ya raisonnement na lobi nzambe asiko na komi kofanda na église famille na nga baza na Kinshasa famille baza éparpillée par-ci par-là awa na kalemi na se retrouver na zanga moko nakende wapi na sala nini molingami na temps oyo yo ozo se retrouver na kati ya problème oyo eza difficile kotatone te surtout soki ozwika mosali na nzambe oyo aza serie aza mire na makambo ya nzambe wako koencadre yo kosunga yo tingama na mosali wana puisque moma wana eza bamoma moko elukaka mpenza moto alenda na makambo ya nzambe po amema yo mpe na mozindo alendisa mpe molimo na yo ofanda mpe ozela okontinue na kosalela nzambe puisque eza bamoma moko komelaka bato na vie oza mokristo otali bolobi mo nzambe yango aza te obien nzambe atikanga obien nzambe alali ake congé bien problème na ngai na nzambe nzambe ayokelaka bato mosusu molingami na se retrouve mabe nini ngai naseli nzambe kaka mpo na ndimeli yo Yesu naboyi kosalela banzambe wana baceremonie yango lelo vraiment vie nange ekomi na pasi nakomi libanda ndako ya mobali nakomi kose retrouve lelo na kati ya église molingami nazalaki moto akolela na kosambela priere so nali nafongola monoko nasambela eza bekolela namoni ebele ya kolela situation na ngai ezoya lisusu mabe koleka nzoka ta wana ya baproblème ya mikakatano eza ta ya kobanda kolela te eza ta ya kozwa kaka secours epa mosali na nzambe oyo aza na nzambe ya solo mpe alenda na nzela na ye azolendisa yo ozozwa su courage ya koavanse ozo koavanse na problème oza nango ozo koafronte likambo wana oza nango kini okokweya yo obimi molongi alors nakumisaka nzambe apesaki nga papa na nga kitoko aza jeune ntango nazoloba wana nga nazaki yaya epa na ye eleki me naza kobenge papa nazo konore makasi na age ne wana aza kobenga nga ma fille me nga mama mobimba koleka ye aza kobenga nga ma fille tala bolingo kati na Christ na koti na makambo ya nzambe molingami na ko moto akofanda na église nafandi na église nazwi biloko nango nayaki nango na teki nakepa papa na nga nalakisi papa tala esika nakendeki nzambe apambolaki nga mabe ezali na bana na nzambe ezali nini nde bato bozolanda nga omona mutu aluki basali na nzambe peut-être aza na eloko te problème wana ezwi kaka solution boye mutu akimi nzambe mutu akimi basali na nzambe makambo ne musali na nzambe ayebaka yango lisusu te nazoloba oyo solo ti tokosisa mokolo ya suka tokosisa témoignage ya clôturé na obenga papa na ngai bokoyoka ye nazali toujours pembeni na ye nabi papa nzambe na yo esika nakendeki na moma ya maya miso akolela nzambe akonsole nga apesi nga bandeko na kati ya mboka wana tala biloko bapesaki nga tala mapamboli bapambolaki nga nateki biloko wana nazwi 10 ya nzambe 1/10 na futi sima kofuta 1/10 epai na nzambe
oyo etikali na yebisi papa sambelanga nzambe lokola nakomi sikoyo libanda ya mariage na mesanaki koteka kosala bafere na mobali wana bamboka nyonso aza komemanga deja na maîtriser bisika na kosomba biloko ezala ba Tanzanie ezala ba nini ba Burundi ezala ba Bukavu wana Uvira bisika nyonso azali komemanga nasi na yebi na banda okende na sombi mwa biloko na nga na ye koteka pona vivre pona nga na yebaki te ke mutu akoki ko vivre libanda ya commerce soki aza na musala te soki atekaka te c'est-à-dire akoko vivre te. Papa bondele nga nzambe na misolo nanga wana na bani nanga bana vete nakenda kana mboko na sombi na yeko na kalimi na teki mais nazalaki na fidèle nazaki fidèle programme nyonso ya église. Papa lobi problème ezui mwana oyo il faut azana na kati ya groupe ya intercession nde na yeko zonge la vision na monaki ennemi wana zolandanga na lumière nakenda kokimela na kati ya église na kuti bato bazo prier basimbani na lobi ambon c'est-à-dire nzamba lobaki tango na kimeli pa na ye na fanda na croiser maboko te nazala na kati ya groupe ya intercession bien intercession ya mabondeli eza ya mozindo. Alors na ba mabondeli ya mozindo ya ba prière ba profondeur ozokende ko découvrir makaboza mu Kristo na isika ona zo beta sete kozala mu Kristo ba prière moko ya 20 minutes 30 minutes mu Kristo moko osambela kaka bilo moko likolo luka ba prière fandi sa prière yo moko yo penza ke okoti na kati ya ben ya prière o mi fandi si bomo ino mobimba vina yo mobimba et comme prière nga azalaki pona melama ina ton nazo raisonner est-ce que lelo naza libre est-ce que nako melama ilelo na uzala pe mukolo akolia na bosani ke lelo za mukolo akolia naza na jeune et fa ba prière rebelle bien me prière ebomaka te so muto alobi ke prière ebomaka nga na lobi non eza lukuta so prière eza ya koboma elingaki eboma Moïse na 40 jours parce que Christ atokoloba te Christ azaki nzambe na 40 jours na ye mais Moïse azali muto aliboso kokufa ba Daniel basala ba 21 jours bakufa te nzamba ya ko changer kaka na tour na biso non Bible lobi le même hier aujourd'hui éternellement oyo asala na tabatu wana soki biso pe tokili to bondele nzambe pe akosala molinga mina kanga magina musana nzambe ya solo soki na ke voyage na zongi na présenter ndenge na tambolaki na lakisi mwani nanga nzamba pesaki na bimisi dimi nanga na futi papa sambelelinga tango na bandika ko tambola boyi balinga mikati na ngolo satana lingaka te sengwa bana na nzambe lokola zaki pe moma moko ifona lika na moma wana ya désert moya ko kima désert moya ko échapper désert ezalaki te na vie ya moto abengami na nzambe eza na ba biteni oyo moto akoko échapper eteni wana te soko échapper appel nzamba bengi na appel ondimi appel kanisa tende ngondimi esengwe ye bomengwe ye ba Kristo ebele bazoka na na ndimeli Yesu esili pona nga c'est-à-dire na ko mutu kaka ko pambola non eza bongo te tango yo ondimeli kaka ye c'est-à-dire wangaje mbala moko komba na mungu na satana monike ulonga na kana ye okomi na kaka mutu mususu David ava ba pakole mafuta et pas prophète Samuel atikala ko bundana na ba ours na ba lion te mais tango kaka sango ekei ke basopele mafuta likolo na ye na zamba kutana na ba ours akutana na ba lion abunda na ba Goliath c'est-à-dire tango yo zozwa kaka engagement ko salela nzambe mobali akoko boya yo famille ko boya yo makambo ko komelo ya mabe mais problème ezali nini yo siko na tangwana kangama na mosalo ya solo ikampiko na ba prière luka fandi sa vie ya ba prière tambola na sanctification na obanga nzambe ezala mutu akosala prière à 40 jours asisi prière à 40 jours arizongeli na kati na masumu soko zonge na kati na masumu yeba ke milimo ekendeki moko amemi 7 moko amemi 7 ba yeli lolenge Matthieu chapitre 12 ezoloba molingami ezaki petete satana bandiko poursuivre nga satana lobi moto soko totiki eboye akumisa ya nzambe akende musika na makambo nzambe tosala nini lokola tango nazalaki pa mungu na satana mbongo ezali kokota na pete ba mbongo ya ebele ozosakana na mbongo ozobateke mutu musu azaka na pasi na tawana satana bisiko ifoto simbaka na place wana ya mbongo
soto simbi place wana ya mbongo wana penza nde tokozwa ye molinga mi eloko nini yai kokomela nga na temps désert eloko nyonso nakomaki koteka 10 nazofuta mais eloko moko ezali komarche te papa na nga bandi koloba azosenga nzambe na ye alobi mwana mwasi oyo andimi nano libala na ye aperdre libala mpona kolinga yo Yesu. Mais comment expliquer nzambe ti lelo okokotika eza na betape moko bakoko sambelela yo moni ba resistance problème ezali yo persévérer eza na makambo pe na kati ya désert wana ezaki pe na formation onzamba azali kopesa nga a briser ngai posa ya mbongo wana nazali kosimba bambongo ebele elongwa ekokai kolongwa pamba te ifale nzamba lekisanga na nzela ya kozanga nzela kokelela kozanga mafuta kozanga liputa kozanga eloko nyonso nga mutu nazaki mwasi ya mutu munene ba bijou pamba pamba ba biloko pamba pamba me nzamba yeko ko zongisanga na via kolana na etoko na église na mabele na etoko na kendaki na ndako na ngata na teki na zana mbongo wana na zwi ndako na bandi ko futela na kendaka ba voyage na zo futela na zwi bana mususu oyo pe babongo laki motema pe na maboko na nga batikali bazolana na ndako nga na kenda nga soki na ye tozaka na ambiance ya église l'air nyonso molinga mi ko sala ke ndenge na zo kende ko sala ndenge na zo voyage nde bambongo zo kende ko zinda bambongo zo kende ko zinda bambongo zo kende na zo lebela sur le désert ya moto abengami na Nzambe mbongo nyonso esili ndako bato na kokili susu kofutela yango te na bato bayebi mboka Kalemi ezaki na colline ndesika na zwaki ndako ezesika bato minene moi iloko wana ya koloba na bimina libala ya mutu munene bon nafanda kaka place ya malamu eza na biloko mususu obiso toko linga to sala na tawana Nzamba lingita na tawana yoza la bongo. Il faut comprendre loko bien saka batu ozolinga ka batu bayebelanga kaka ke nazala kaka na zakaka bien bona koya na ngate na sila na ngate na betela na ngaite oke tawana pe Nzamba zolinga te ozala lolenge wana Nzamba zolinga obetela nanu pona ozobetela Nzamba zo briser ba caractère moko bo mutu na kati na yo pa zo lona bo Nzambe na kati na yo. Alors moment wana ezaki moment na ngai ya Nzamba briser abuka bo moto na ngai alona siko biloko ya bonzambe Nzambe siko alingo tambola na moto esengeli kaka abuka biloko nzoto alona biloko penza ya bonzambe na kati ya moto wana. Alors étape wana molingami ezalaki étape ya mukete pona tina nanga ezalaki étape moko ya makasi nakende mbongo ezindi ndako wana za koka suko futa te babimisinga na ndako na bimi na ndako wana na kekaka pembeni ya kolini wana zakola moto bimi na bandal obina zalata na mwa selemba oneti mwa makala oya mwa ibandeli wana eske ezana no mwa bien na keko diembela wana kote na keko diembela Nzamba lobi yo awate weza tana yo akufanda na ndako na yo moko te na kokite na kofuta na ndako wana babimi singa lisusu na bimi mbongo esili nyonso po kaka nazolala na ndako wana babimi singa na ndako wana sikoyo na kefande na ndako ya ancien de l'église ndenge naza na ndako ancien de l'église wana nazo potana kaka so na moni mbongo esili na bimi singa ndambo ya bilamba nanga obakenda kotika wana po ezaki mwa bilamba motuya na misata 2 pièces boye ata mwa robe moko ya bien na teki na zuma mbongo wana na bandeli susu muke nazo forcer kaka ke nazala kaka na quelque chose na maboko oske ta wana Nzambe pe azali kolinga te nazala na quelque chose ou bien nazala na kati ya misala molinga mi mukolo moko toza na kati ya église ezaki penza prière moko ya munene ba prière ba délivrance le wana zolanda na tawa moma wana nyonso nazolanda ba prière bazo sambelelanga nazolanda ba prière nazo yebisa mutu moko soza na problème ya mari de nuit o mobali moko molili abala yo akomisa yo au yo koma bien na ye molinga mi ko kende na ba prière moko azo tâtonner te tanto plutôt lelo luki yo asambelelanga lobi yo luki wana asambelelanga lobi lo angro yake ndengo zo sala wana ndio kobika non mobali ya molili mwasi ya molili ezali eloko moko ya mukuwa soki adindami na kati ya vie ya mutu il faut akuta pe mutu wana alenda na liloba na Nzambe alenda na ba prière aza na encadreur moko ya makasi na moma wana molingami eloko kosala ezalaki te na kati ya prière munene papa nanga bandi kosakola pona nga lobi lelo wana azaki master po lelo wana makambo yango ebandaki naza na 29 ans tu 30 ans d'âge ndesikoyo na esika wona komi awa naza déjà na 30e année ya âge ya kobotama
alobi sœur ma sœur Rebecca nazomona nzamba azoyebisanga ke bazolakisanga nano image ya ndako moko batie fondation bazolinga babanda kotonga mais ntango bazolinga babanda kotonga bazoloba ke mpo bakotonga ndako il faut mokolo ndako azala présent siko mokolo ndako yango azobima bato wana batravailleur mwaye bato so balinga batiaka briki moko ye abimi akei batiki mosala wana alors nzambe alobi ndako wana ezali bomoi na yo nzambe alobi alingi atonga yo alors ndenge ozokende baparti par là ozokende kobundabunda ke nazwa nasala boye ozokomipesa retard yo moko nzambe alingi amona yo fanda sur place afeke atonga yo mbangu nzambe alobi nanga kobanda lelo ozoya na église ozobanda mabondeli soki ondimi yango telemi esika ozali yaka liboso tobondeli lo nzambe na telemi mbala moko na lombangu nakei puisque exacta moko nazoluka lisungi nakei mbala moko nafukami papa sambeli mpo nanga devant assemblée amen amen nazongi qu'il te sili nalandi papa nanga na ye moko nabi pardon papa nzambe alobina banda prière nazobanda lelo na butwa lelo nakosala mikolo boni mpe nakobimaka papa nanga ayebisi nga nayebi kaka mokolo yo kokota me mokolo yo kobima nzambe alobi te etrouble nga mutu nalobi me nzambe ayebi mokolo nakokota na kobima te molingami nazongi esika naza kofanda pa ancien ya église nasoni na ye papa oyoki makambo sango wana papa aprofetize ngai namoni kaka nakei kaka na église nakende obanda mabondeli kaka na butu awa puisque naza presse nakozelisa ata alobi te naobandaka lelo na butu ndenge alobi molingami nazwi mwa biloko kaka moke biloko mosusu etikali mwa bilamba na nga ndambo etikali epai ya papa wana ancien de l'église nakiti na église na butu wana nabandi mabondeli ya motema pasi nzambe lokolo yebi nga obengi ngai awa nafanda nasala mabondeli ngai yeyo liboso na yo nalingi ntango ngai nazosambela yo mpe lobaka na ngai loba nini nakoki kosala mpo nga moko nakoka te ezalaki priere ya douleur molingami yoka kandi ndenge nazosambela na douleur wana naza na ngai na sanctification ya makasi naza na kati ya c'est-à-dire nazolinga koyoka ata likambo ya mabe na matoi na nga te nazala kaka boye na nzambe butu eyingeli nakanga miso boye lere wana nazokomimona lisusu mobali wana aye siko tokomi ne libanda azobenga nga libanda ya église ekomi lokola nga na bimi libanda ya église na pembeni nake kotikala lisusu na mobali wana kola susu mwasi na mobali nabi kosalema te mokolo wana kolamuka naza découragé nabi siko nzambe yango aza te nga mutu nasambeli boye nakangi nzala nasali nyonso alobi naye kofanda na église namona lisusu motu oyo elimboli ete nzambe yango eza lokola nga alembi makambo na nga molingami nazoyebi biso oyoke mari de nuit femme de nuit batikaka motu noki te luka bapriere ya mozindo nde bango bakotika noki na ntongo nango nakenda yebisi papa namonaki kaka motu yango lisusu ayaki lisusu papa nabimaki na lisusu na motu wana alobi mwana na nga mwasi oyebi nana bariza satana te yo oza na priere yaye komi miso yake na yo yebisaka yeke soki omoni bongo osilisa ayebiki akodécourage yo mpo osambela obandika koraisonne otali ndenge ayaki ndenge filme yango esalamaki mbala moko obimi na kati ya concentration ya bapriere yo osambelaka kaka tia kondima yo priaka molingami yoka nayebisa yo vieux nazo biso na kofanda na église nasalaki 3 ans à part ya libanda na utaki voyage nazo fréquenter église mais naza na ndako nanga na changer ndako ya liboso na kena ndako ya mibale na changer mibale na kena ndako ya ancien na changer boye tozaki déjà ba 2 ans wana tozokende situation nanga ezokende kozinda kaka kozinda kosambela peso na bandi kosambela okoyeke na ngama tina koti na kati église na église na kesa la 3 ans na 2 ans on zaki libanda na 3 ans on a ekosala na église kola 5 ans molinga mina tikane na église moma wana tikane na église bandeko na ngai satana lobi lokolo yeko fanda na église tozo sala biloko oyo il faut kima na kati église oyo po kaka to récupérer yo
biloko nini nga na ye komona tala kofanda na makolo basali na Nzambe eza petete omona mutu akefanda na makolo ya mosali na Nzambe azolinga babondelaka ye asalaka ba caprice babonde surtout soki aza na moyen ya kosunga mosali na Nzambe wana akoluka neti yabanda kodirige mosali na Nzambe wana yabanda kokonza ye yabanda kosala bobongo te soki okei bongo ti Yesu akoya kotiaka na bademo wana ya mobali wana ya mwasi wana butu asi abala yo ngai na misalaki lokola moto oyo atambola na baavion te na misalaki lokola moto oyo asala ba commerce ya minene asimba bambongo ya minene te na misalaka lokola motu moko ya pamba wa yebi ate loko te na sama kono mosali na Nzambe molinga misata na lobi sikoyo ozomona ndenge ba prière na komi intercesseurs na kati église ba prière ya makasi ba jeune presque mikolo nyonso ba jeune mikolo nyonso naza moyembi na yembi na ba chorale na yembi na orchestre na yembi na banzembo na biso moko ya kuna ya baluba lolo ya tota ngai kutu na komi ko diriger banzembo wana okanisaka na botama nde kuna nasalaki musala nyonso na kati ya église na simba oyo nasala pona koloba ndenge nazosala misala oyo nyonso Nzambe amona nga noki esika kopambola kobenga na mobali oyo asi akomi lokola nzube na kati ya vinanga akima mobali oyo soki nakabwani kaka na mobali oyo nazomona c'est-à-dire makambo nange kobonga sikoyo kobonga ndenge nini natikala kaka na ba prière te na bandi musala molinga na 3 ans wana nga nabimaki boyo ya église bana ya âge ya se ngalero wana na ba 30 ans wana mwana waza na âge ya 20 ans 22 ans toyembaka na bango ya 19 ans toyembaka na bango na chorale lokola nga nakomaki eloko ya pamba nazaka su na ndako te nazaka su na eloko te nalalaka na etoko na église mutu nyonso na église azali kotinda nga mutu alingi kotinda nakomaki mwana bitinda nga nakomaki mwana bitinda mutu alingi kotinda sere Rebeka kotiana no mbunda wana wana kati mutu ango azotinda nga leki na nga ata ya mine kotiana no mbunda wana tolingi tobanda répétition nake nazwi ka mbunda na ye nango na tie Serebeka lokota mikwaso wana eza bibende moko toyembaka nango kuna na banzembo wana ya kiluba lolo lokota ba mikwaso wana yaka nango nakena lokoti mikwaso wana na ye nango na tie eloko nyonso fo batindanga molinga menazaki protocole na misala nyonso nakotaki na ki protocole nanga wana eye kokomake na moni siko nazosala eloko te naosala nazala ba 3 jours 4 jours oza na jeune te mais nazala eloko kolia te au fur et à mesure ya ba jeune au quotidien au bimi jeune eloko kolia ezate nzoto ekondi esili na baby na changer forme na komi ndenge ngamo na mitali boso na mitali boye so na kiko sukola na mitali boye nazo kama siko ndenge na komi boye eza ndenge nini na kobonga ka lisusu siko ngana efe nazo sambelebele mais nazo kende na kubeba makasi nzoka nazo bisa mutu moko po Nzambe atonga vi na yo ifale na nabuka Nzamba kobuka santé ya masumu Nzamba kobuka ba langage ya masumu Nzamba kobuka misu faso za ikotala kauka omona mwasi otala omona mobali otala Nzambe fo buka biloko wana nyonso ndafani sabon Nzambe kati na yo soko moni basali ozo kalelo bazana bana ya église azotia bango bazemi azolongolisa bazemi azosala boye alekaka na moma ya brisement ta kimaka yango soko échappé kaka moma ya brisement au moment Nzamba buka ka bo moto ya moto po alona ya ye c'est fini obonga sute ozala mosali ozosalela Nzambe mena ba démon na kati na yo pona kozo délivrance totale eza petete ezosenga bato makasi kola Bible elobi ke bandambo la Jean Baptiste bokonzi na likolo ezoluka peza bato yo baza bato ya makasi molinga mikati na ngolo natikali na vie wana nakomaki moto apamba natana lobi te pasi peleki nakofanda boye te bona zana mwa bilamba nanga ya talo nazwa nateka ngo siko nyonso mbala moko waya koteka moko mibale nakangisa kaka mbongo orke na moma wana nga na fandi wana tango na yaki na église wana zaki donner soutien moko ya makasi tango na ye nanu wana mobali auti nanu kubungana na zana na mwa nateki mwa biloko nanga avant kutu mobali abenga nanga na zana na ndako mobali wana na banduke ndiko fréquenter église wana mbongo nyonso ya mobali tozali kosala ezaka na maboko na ngande na za ko bomba mbongo makambo nyonso ezaki na mutu nanga po mbongo ebima ifo ngana ndima ifo ngana bimisa so ali ngaka bela mutu mbongo ifo asenga ngai na ibisa yeke zo otaki ndo pesa
bon na bandoke na église wana so na kuti kaka église pesa ki akobamtaka ba église de réveil ndenge bandaka nanu na ser moi ba bache ba négligence so ngana za ko bimisa mbongo nazo pesa na talate bazeli wana esalinga soki ndenge nini nalingo mona eloko ya mabe te mutu balobi ser na biso bapesi communiqué ser na biso aza na hôpital basali ordonnance toke okuta kuna vraiment moyen te tosala ata mwa cotisation moke na osalaka mwa papier boye na pesi diacre kendo signalé kuna batika opération wana nga mongo na kopesa nazo en charge mutu akoyeba te tosisika bana landi papa nazwi ordonnance na kosomba bakisi bilamba nasalaki bolamu ebele tango naza kosala bolamu ebele nazali komona bato naza kosala mpona nzambe sikoyo yoka ba super na bata wana na biso wana Afrique bolimbisa ngambo bato boza musika super ezalaki soki mwasi alati super alati bijou yende mwasi ya talo siko ba super na nga wana na koma ikobimisa yango na teki tango mbongo esili musana na nzambe lobo soutenir tolingi tosala boye mpona nzambe na misi super wana na teki na prix moko oyo nyonso bakopia nga wana ofanda na église wana ofanda na église mpona soutenir ka musala nzambe na bola nzambe alobi nafandawo nakoteka nazo susu ndako nazo susu ndako te nazoteka nazo soutenir musala nzambe nazoteka nazo eza oyo tozoyoka lelo te soki mutu akabeli musala na nzambe azomulokola azongidisa musala na nzambe misala na nzambe yango baza bamiyibi boye na boye te biso tozali kosala na monike nazosalela nzambe à travers mosali na ye olinga mitango nazali kosala biloko wana nazosala mpo bilamba ezalaki ti bilamba mpe ezokende kodiminue ti mpo papa akendaki kotika epa pasteur na nga na récupéraki yango wana akomi sikoyo kosalela yango nzambe ekomi na niveau moko na bina teka nyonso nakangisa mwa mbongo nazongela bavoyage nateki bilamba basapatu basaki nyonso wana we eyaka nayebisi papa avana te nayebisi papa le maman omoni kaka bon lokola makanisi etindi okosala sala c'est-à-dire papa nanga azali koyokela nga mawa makambo nyonso nazobimisa soki atali nga ndenge nazokende kobeba na ndenge na yaka ndenge ayebela samone mpe ezokende te azotala azomona comme si azoprie mpo na nga comme si azoprie mpo na ngai te or ke mabondeli azali kobondela na nga ezali kosala mosala na kati na nga na lolenge ya molimo me na bonzoto boye nazaki na nasimbi te orke nzambe na ta wana aza koluka asilisa nanu problème oyo nazaka nango ya molimo abuka ya satana alona ya ye komisa ntango sikoyo oyo ya nzambe ebandi kosala misala akumba mbala moko na oyo ya nzoto ebanda kokende nzela moko molinga mikati na ngolo ezaki makambo ya pasi nake nakangi bilamba mwa basaki mwa basapatu ya kitoko nyonso nateka nyonso mbala moko babiju nateka nakangisi mbongo jour nazoteka biloko wana papa proclamé prière il y a 3 jours ya jeune sec pona ba intercesseur nyonso nakangi mbongo na nga na saki ya muke boye nakangi mbongo nake na tomboli valise na nga na tia yango na se na fandisi valise kuna esika na ndako ya mpaka esika ba bilamba na nge etikalaki tango nake kozwa bilamba nyonso na teki valise etikali pamba tango nazonga na monoko wana naza na église naofanda na mbongo na église te natika unga kuna na ndako epa mpaka nasisa ba prière na nga nde na voyager siko prière wana kotaki na 3 jours ya ba intercesseur nazosambela po na voyage pe nzambe asunga mbongo oyo cette fois-ci na yebi eloko nezosilisa mbongo koma nazali na mobali wana nazosimba mbongo baaffaire nyonso za kokende bien ekomi siko nga moko eza nini nzambe ndimi nazofuta nazosalela yo bilamba na nga nazoteka nazosoutenir misala na yo nzambe yokanga mawa lero wana batelefone eza te kopire famille balukaka bayeba place nazali ezoyebana te moto akoyeba su esika nazali aza te molingami eye kosala ke 3e jour tosilisi prière nazaki ya kotoka lokola koyemba makasi kobondela ya makasi yebaka ntango moto aza na pasi kosambela lokola bato nyonso bako kosambela te nakamoka nde namona komona moto ake na église aza na problème ya vie na ye ezomarche te problème moko très sérieux mais ozomona azosambela yango neti na balégèreté moko boye ngai so na bandi kosambela ozotala ozomona neti nalingi nasanza motema likolo ya kosambela omona neti nalingi nasanza motema na 3e jour papa bondeli mpo na biso esili na bino nakoma na ndako na epa ya mpaka wana ancien wana pe tozalaki na kati ya mabondeli mwasi ne pa azalaki intercesseur tozalaki na kati ya biso nyonso tokanga ndako etikala biso nyonso toza wana moto azongana na ndako aza te
jour to silisi mpaka tikala solola réunion na bango ya bampaka ya basali ngai nde nakendeki na ndako na bango moto aliboso soki ezalaka bango bazalaki nalobaki bango bayibi nakomi na ndako nafungoli ndako natomboli mbala moko nalobi natala mbongo nabimisa quelque chose nasomba mwa sucre ya kosilisa jeune namela mwa ti motema ekita kotombola kaka valise boye kotia pembeni namona sako wana efungoli munoko ka boye ata 10 francs ata 10 francs eza te nakwei na se ndenge nalela nabi te eza solo te na deplasaki mbongo na bosani na bandi kopanza ndako mobimba eloko eza te mokolo na yo kaka mongongo ya satana ololanga okolia nini oti jeune osambela wapi nzambe na yo nayoka moto azoloba na nga boye wapi nzambe na yo oti kosambela mbongo ekei okolia nini osuki zonge pai na ngai nakosala bien zonge pai na nga na yoki kobanga somo esalinga na fongoli porte na kimi mbango na keyebisa papa ya komona papa babominga papa na kufi papa yaka na mwasi ya pasteur na ngai bango nyonso mbango likambo nini boya kotala baye na fongoli na bandiko expliquer bango na mokolo ndako bango nyonso panike mbongo kei wapi batu bapanza ndako mobimba na ibo panza ndako te na yoki mutu voix moko ezolobela ngai yawa azolola ngai mosilisi ba prière mbongo ezate wapi nzambe na yo peut-être pe situation ozolega na kati na yango batu bazotuna yo ke wapi nzambe na yo yebisa satana ke retard eza nano te po yesu nano ye kozwa lingomba te tozana na kati ya komba satana kotato lelonga te puisque longa ya bana na nzambe tozwa yango ya 2000 na Kolkota satana kotato lelonga te puisque tozana kati ya komba biloko azako sala ngata wana na santo nazana ngo lelo ba vita Jésus ba vita Christ ameka ko kasute puisque na tikala ki munene nanga mobimba ya mutu munene nanga mobimba ezalaki boy so nazako pe yo ndengo za wana ko kabola yo divisé par 2 nde munene nga nazalaki so na matina na kilo nazako peser 35 kilos 35 kilos s'il vous plaît. Nathalie nakwei na se mitoki ezobima ngai nazo fongola monoko kolela mami so ezobima te na chiki kolela neti mutu moko na kangami bo kolela nazo kolela te kanda te na solola te na bandi kotala papa sikoyo na bebi so longi neti na lela mena zo lela te siko nazo tala papa na nzambe na yo siko bozolo banini awa nangina yo kasiko papa ndenga koloba Jésus papa simbi mutu mosana nzamba simbi mutu abi nzambe tokana kiboyete nzambe lobaki batu bakoya pembeni na ngaba kozali songi nzambe ezani nazomona moi mwasi asali nini nga na yebi combien de fois mbongo na yeza na mabumu ya batu mwana mwasi eza na batu babiki na ba traitement ya mbongo na ye na église eza na biloko esombami na mbongo na ye nzambe eza nini tango alobi boye mwasi na ye mama pasteur na nga bandi kolela telema balingaki nga mingi eza na affection mingi pona nga babandi kolela papa wana ancien ya église ngai ancien de l'église mwana oyo intercesseur aye kobata na ndako musali ya ancien na ye mbongo ebungi na ndako ancien na kolela mwasi na kolela tout le monde rokola kakende kuwe na ndako e biso no stotikali silence mutu akolobisa moninga azate ngana fandi na mabele na binzambe na komi na suka zwanga siko na kufa wala senga kiliwa na binzambe na kufa nzambe na komi na suka bomanga ta kubomanga na kufa soko ebaki bo nzambe ngo tikanga sana fanda na libala na ngai nzambe longolinga na libala na ndimi pona yo kaka so na lobi boyale na kwei emotion na kangi krimo ko ya makasi nde na yekolela siko binzoli bandisiko kosopana après soki une heure du temps na yeko comprendre que za réalité mbonyo se bungi po eloko asoka na zaki na koteka kande ngwa oyebi soki ozana biloko kosala olendo te soki nzamba pamboli yo ma sœur mon frère yo mutozo landanga mo sœur na nzambe moninga nanga kati na ngolo soki nzamba pamboli yo kosala olendo te nzamba koko silisa biloko ya mutu na mukolo moko pe na miniti et puis soki biloko esili
soki ozi musala musala baby ozi musala musala baby ozi oyo baby zongana na sima na vie na yo tala na source musala wana ozwaka ngo ndenge nini nani yango apesaka yo musala wana bo azalaka makangu na yo te ndako iso na musala wana lokola likambo wana no yambola yango te obima na mosali na Nzambe te okweyisa basali na Nzambe te osala boye te alors zongaka na sima na vie na yo oyebi église lelo église ezo souffrir pour na nini po église et comme oluka kaka délivrance bénédiction mais repentance bato bazolinga suko se repentir te bon comment expliquer yo ozoluka délivrance Nzambe akangola yo mais makambo yo sala na vie o sacrifier bato na libota na yo obuma mabala bato na kisongi otiela bato ba poison olongolisa bato na musala na mutu na yo biloko wana eza ba péché chéri oyo bomba na motema na yo moko tala toza na suka mbula soki ane ozwaki échec po salaki repentance te profiter na message ozozwa lelo sala repentance na suka mbula afin que 2017 Nzambe atombolo ozwa succès na moma nyonso nga nazaki na kati église nazako yambola mikolo nyonso suka nango papa nanga lobi mwana nanga okoyambola na makambo lukuta oyebi te surtout soka ba bito za na prière papa lobi azo recevoir ba intercesseur nyonso muto aza makambo akubongisa ya ngai nde nazako kende muto aliboso papa Nzambe alimbisa ngai pona lukuta papa Nzambe alimbisa ngai papa okumona tango mususu na makambo ngo ya koyambola isusu esili nebe nazo tale papa nabandi kolela mwana papa alobi Nzambe sungaka mwana oyo nakomomona ngo lokola charge moko na ebite ngolo charge oyo ekosila sunga mwana Nzambe sunga mwana oyo molinga bikati na ngolo na moma wana ezaki facilité na yiko koma na tasi koyo lisumu nanga na koma yiko yambola mikolo nyonso lokola na longwaki na kati ya libala na moko yambola ka posa nzoto siko na bisi papa na koko sala ndenge nini po eloko oyo ekomelaka ngate liboso na bisaki mwasi na ye mama nazoka soni webisa papa sikoyo yo nde solo na papa webisa ngalo bomoni likambo oyo yebisaka papa na yo yaza musali na Nzambe bo musa papa akoko yeba ngai na koko zala na moya ba stratégie ya ba prière mais yaza nebele nazo courage jour moko na yamboli yango liboso pa na bise papa na ngi lisumo na yambola kango lisusu te bo na koko sala nini po eloko elongwa na kati nanga ndozo mona mutu lelo libale sili lelo un mois après azwi mobali mususu abali 4 mois après azwi mobali mususu abali yango mobali yango yo libale esili 1 mois 2 mois après okebana musali mususu mobali mususu oyambola nanu te be makambo oyo ozaki nango na libala wana bo oluki nanu toyeba eloko nini yango ebomaki libala wana bo basali na Nzambe bosunganga nazwa directive lolenge nini nakoko sala lisusu po na se remarier ou bien po na sala boye otuni yango te mais ozowelela kaka obala lisusu bongo source oyo ezomema yo na ofandaka na libala te aussi longtemps ko luki yango te aussi longtemps ke oyamboli nanu te okoki jamais ko se retrouver okoko bala ta mabala 10 e bana ko sila kaka obali esili alors na yeko ebisa iloko esalaka bongo ezanini ezaka lisumo nazo ba poste zwa oyo yoki salela ko afike Nzambe asunga yo nazo personnel ba numéro nanga po na moni bazo tâtonner problème ya ba numéro nazo pesa 081 00 63 503 wana numéro à Vodacom numéro ya Airtel azana 09 71 71 0018 azana numéro ya Africell eza na 090 43 15 165 nasuka naza na tiko ezali na 089 93 30 217 naza na numéro ya Orange nasuka 085 82 89 428
Merci beaucoup Ndembala Simatosé sur maman Rebecca. Bato à mon équipe parfois bozo seka témoignage na ba on a la ndao avant maman Rebecca. Ayo peso mon na joteur on a on ba ndeliki seka. Na bana no au fur et à mesure to kinde misuba rolela. O eza partir tozo seka muzobo satan. Obiso ti satan abia porter mutu muzoba a porter en bien. So muzoba satan to e ko mo seki sara. Tala ba film diable abongisi eli mutu pour la bomo inaye. Bon bien aimé, au ça va gérer ma manzam, au ça va gérer Yesu Masia. L'histoire des Arabes Jésus revient bientôt. Tout le monde a témoin. La question est à ébélé maman Rebecca. La bande était au Saint-Sergo pour que tu poses na émission Zoya. Maman Rebecca tu as une valise car moko. Valise wana usana na oni. Il y a vide et ça et là-bas. À part bien pour tu as dans l'autre. Maman Rebecca le dit que l'église kaka bande connaît l'église. Babandi lisusu o ba mona ki azoya na bambongo na ye azoya métis azoya na nyonso azopesa lelo babaluki li yo kasi okuta ba indi bande église na kati église alobi le bien malaki n'en profite jamais ba profiter en bien malaki ba chine ra diable roboto la yo. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Maman Rebecca website sur l'émission on a ba question boni tunano comme qui pasteur te délivré te ou comme il la track okolo bayango et bandi boni et puis c'est si côté l'émission koya oh bon c'est la vie sans ba question est tellement belé mais restez toujours branchés et ça n'est pas si mais nzamba lola sunga biso olingo benga ba numéro ya lilanza 089 68 38 025 côté code ya mboka plus 243 89 68 38 025. Topo Bengina, deuxième numéro 81 28 94 683. Quant à moi, la princesse, je vous aime beaucoup, de l'amour de Christ. Maman Rebecca, vous êtes toujours Maman Nazareth. Merci. Azamwana motote o akosangai abongwa ni pete